likambu ya pasi pe lisolo ya pasi likambu oyo esalami bongo na Afrique du Sud, précisément na ville obengaka Val ezali esika oyo baétudiant bazalaka mingi na Afrique du Sud awa na Afrique ya ngele kasi drame munene esalami entre deux Congolais moko abomi muninga na ye Congolais atembeli bato bazali koloba ezali likambu ya mwasi baweleli mwasi yango Congolais te sud-africaine kasi bato msuba ali koloba ezalaki makambo ya mbongo ndaku moko ande kofutela pa muninga sika asenge mbongo ndaku aboyi akamati atembeli na mutema ndeko akufi bandeko ebele bazalaki na ndeko oyo afake de bongo kokufa epesi pasi ya kosakana te esalami mokolo ya lobi. Alors pour la beaucoup plus de précision ndeka aboyi na radio lokolo tokolaka na source tokosola bongo na moko ya membre ya famille popela président ya communauté congolaise na Val a expliqué biso makambo elekaki yazalaki wana témoin oculaire. Bon, bazalaki na problème ya makambo ya mbongo ya ndako. Ngai tant que président ya Val, petit Gauthier oyo abomi moninga na ye abengaki ngai. Ayebisi ngai président toza na problème moko ya makambo ya ndako. Naza na besoin ya mbongo na ngai ya ndako epa ya Feli. Ngai nayebisi ezalaki vendredi. Nayebisi bon pas de problème lokola na musala soki na zongi tokosolola yango. Eyo koleka na zongaki musala retard. Samedi après musala na wuti musala na zoleka kaka place babomaki shop na ngai ezalaka pembeni wana na leki na bene ya Feli danga na bien fait na bi oya na shop to solola ali pas de problème fait na zoya bazalaki na moi solo mo na ndeko moko ya mwasi na mobali batelemaki na coin ngana komi na shop na moni azowumela na bina esala ba shop moko boye kokoma na nga ville même pas 10 minutes babengi ngai babite président awa toza na problème ba chubi Feli ba mbelinga ba chubi Feli mbeli ndenge ni ngana uti kozala wana na ye kala mingi te kokoma na ngana komi na moni Feli alali na mabele na bilili ndenge moni wana akufi sur place. Toke de sika boye na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Matadi et pas wapi ndeko Fabrice Mboloto na asalaki accident na port ya Matadi depuis 2005 tisiko boye lisungi ezate makologie de malformation azali kolela. Ngai Fabrice Mboloto na depuis Matadi nazali accidenté na sala accident na port international de Matadi depuis 2005, ça fait 18 ans. Dans une situation très difficile, bandeko ebele babelaka bongo hémorroïde eza inévitable pa bandeko ebele bandeko ba sur traitement na banda bo mwana ezaka pe difficile babela kasi 95% ya bato babelaka hémorroïde. Est-ce que oyebi traitement hémorroïde ya simple pona yo obika kaka ba moma avocat oyo ndeko oyo a expliqué. Guérir l'hémorroïde en 3 jours, c'est bien possible avec la noix d'avocat. J'ai donné la recette, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions pas possibles à propos de cette recette que j'ai donnée. Par contre, il y a d'autres qui l'ont déjà essayé, qui sont en train de témoigner. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective à Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuni ngai adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela ntina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bande komalandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tubuzwami merci la confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pas ya petokuta na kapona ko beta masolo ya makamozali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko yebingai merci mingi kasi soko yebingai te soki mba liboso otala biso yeba ki babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek ya tokuta na poto beta masolo kaka ya ba réalité makambo ezali kosalama na communauté na biso africaine en général soki okoti na senga kana loka liboso ya aimer vidéo ya to aimer vidéo ko o aimer vidéo après ko aimer vidéo ya partager au partager soki mba liboso tala biso yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te au fina bongo cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete ozali kotala biso ozali na Suède ozali na Tunisie ozali na Maroc ozali na Matadi ozali na Val esika tobeta lesolo lelo tala émission na bino yango ya benga bandeko bakota bandeko ya mubali bakota mama tindela ya mibali émission oyo tindela liepa ya mibali bayoka makambo pona nini kobomana na makambo oyo ezanga tina na likolo ya mwasi ya sud-africaine likolo ya mbongo ya ndako okoboma muninga na yo congolais ya pasi kia de kubeni ezali matata kasi obo mesano ya mboto sola masolo wana ndenge ba congolais ba boyi muninga na ena vale tika to rappeler nde boyebi yango ya
salaka bongo window shopping na site ya mwana mboka Michael Josh ki mbali boso yo kakombo ya Michael Josh yeba ke Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka griffe moko kitoko oyo congolais na mboka États-Unis d'Amérique précisément na New York azoko tombola bendele ya bana ya mboka Congo ya na kata site wana komona ba article divers ba robe mariage ezali ba robe soirée ba costume ba chaussures ba ceinture ba montre tina ba bijoux ba polo ya kitoko pona ba kosalo delivering to livraison à domicile partout aux ali osombika na carte yo ta l'avantage au Michael Josh a sali ba to ko soma en Europe les États-Unis du Sud na Afrique ba ko témoigner so qui peut lisusu olingi ba wax hollandais super original kotakaka na Michael Josh kuna na site wana osali commande ba ko ya kotikela o tina ndako est-ce bokomi voilà tolobaka yango chaque fois bo ça na pété so okei Kinshasa ola la bongo na Genesis Hotel kaka moko oyo ezoko longola biso pe so na Kinshasa na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja na commune ya Kasavubu bana matonge bozali wa pitala hotel la bino Genesis Hotel maman quand même pas fiston nana qui na Genesis Hotel en tout cas kaka ndengo lobaka oui kaka ndenga lobaka yo pe mekako meka Genesis Hotel si ma o comprendre combien c'est que bien merci na maman Mado na pilipili yowan petanga aussi yowan o ezali ko sunga batro lingi bo pikiri ki ba okundu ba to tope obela AVC to mwana to ndeko abela AVC il y a pilipili ya maman Mado e kozongi ça y est intact bande ko témoignage ezali toko continuer ko lobande ko ba anti poison ndeko moka ute ko bika na anti poison oyo to lobaka awa a police ki to anti poison ake bisasa boye bandiki abiki na ye e simbi ata ko simba ya anti poison ezali benga et comme le la maseki comme le la chanson to yeba mais yeba ba to bali ko kufa benga ba pion ba ta en contact na bande ko anti poison pour la blender est-ce que komi voilà. Il y a tout banda mamoko na information au to que na Congo démocratique précisément na matadi pa wapi mwana mboka Fabrice Mboloto na asalaki bon accident na port ya matadi ya perception détail accident asalaki ni neske libende ko ela ki etoni mais asalaki accident grave makolo na ye comme na malformation depuis 2005 bandeko ndeko oyo lisungi ya malongo salite mutako sunga salite ikolela batu bazwa mwa mosolo mokonzi ya mboka aleli pa mokonzi ya mboka aleli pa mama Denise aleli pa mama la première dame, la ex-première dame, maman Olive Lembe, Aleli la fondation Belé Bosunga Ndeko, Oyo Ndeko Fabrice, Aleli, Landaye. Peut saluer un message na chef de l'État, na maman Denise, na ba gouverneur, na ba député, na ba autorité. Est-ce que yiki façon membre qui na volonté? Ngai Fabrice Mboloto na depuis Matadi, nazali accidenté, na sala accident na port international de Matadi depuis 2005, ça fait 18 ans. Dans une situation très difficile. Yaya hémorroïde ezali ko boma batu ebele na mokili mobimba oyo hémorroïde mingi bataka ngona kisi ya mundele te yaya kaka na bokoko alors esenga ba mbongo ebele soki ozali na mbongo te tala traitement ya hémorroïde ya malembe oyo ya facilité oyo ko sunga yo pona obika bongo na hémorroïde ata hémorroïde yango ezali interne to externe yo okobika tala ndenge solution de quoi sali pona maladie ya hémorroïde obika landa. Guérir l'hémorroïde en 3 jours, c'est bien possible avec la noix d'avocat. J'ai donné la recette, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions pas possibles à propos de cette recette que j'ai donnée. Par contre, il y a d'autres qui l'ont déjà essayé, qui sont en train de témoigner. Que ce soit l'hémorroïde interne ou externe. Aujourd'hui, maintenant, je vous montre toute la procédure. Suivez mon regard. Alors, vous allez prendre beaucoup de noix d'avocat. C'est pas seulement, il y a des gens qui prennent une seule noix d'avocat, c'est pas bien. Vous allez chercher beaucoup de noix d'avocat parce que vous devez remplir votre bouteille. Que ce soit bouteille plastique ou pas, vous allez remplir avec, vous voyez comment ils sont en train de couper. Voilà le résultat, c'est déjà découpé là, comme vous êtes en train de voir. C'est découpé en train déjà pour permettre à ce que ça puisse entrer dans la bouteille. Alors, vous êtes en train de voir la bouteille qui est là. Moi, j'ai choisi une bouteille plastique. Donc, ils sont en train de mettre dedans, comme vous êtes en train de voir. Alors, faites exactement comme ça. Pour des personnes qui me posent trop de questions, inbox.
Alors, vous mettez dedans la boisson. Il y a une boisson spéciale que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que pour des personnes qui ne peuvent pas du Surabila, c'est la boisson Gin Royal Luce que j'utilise. Vous pouvez utiliser d'autres boissons si vous voulez. Cette fois-ci, c'est Royal Luce. Vous êtes en train de voir là, voilà. Et mon entonnoir qui est là, je mets dedans. Voilà, et ça va remplir. Vous mettez la boisson jusqu'à remplir. Résultat, voilà, vous laissez macérer pendant... Voilà, bandeko, tokobeta sika abweli solo, drame munene, salami bongo en Afrique du Sud, précisément, na Val, Val, c'est-à-dire, ville oyo, to quartier oyo, ba étudiant, ba talaka mingi, parce que l'université a Val de Kenda, bongo nsango. Alors, et comme ici biso, makambo, oto mo la kayango, ba étranger, kobomana. Ndeko abomu ndeko boy to ebi ke batu ya mboko ne abomaka ba étranger mais sika ba baluki e pesi biso mutu ko soit Congolais abomi ndeko na ye Congolais ba weli nini ba misusu barobi ba le ko wela mwasi sud-africaine o ya mwasi ya muninga akuta na muninga atembeli akufi ba misusu barobi te ezali makambo ya mwasi te ezali makambo ya ndako epesi pasi ya kusakana te ya isolo oyo kolelisa yo benga ba ya basi bakota ba ya mibali bakota ya partager bandeko bana autre bota na temo akala makambo zalaka boye te sika boye ekomi ya kobeba ko pesa mutu ko soit to pesa kabana conseil excusez-moi la kisa bana nzela ya nzambe po boye yo mutu mobimba mwana o ya chrétien okozwa mbeli otuba ndeko na yo epi akufi okoyoka ndenge ni epesi pasi ya kosakana te yango na radio lokole aba ndeko to ninga bongo preuve à l'appui to ninga okena source tika to kene bongo epa ya président ya ba congolais nyonso ozalaka na Val hier azalaki témoin oculaire amonaki histoire ndenge lekaki kutu balobi bandeko ebele bakotemane awa tango ndeko abale kokende kokufa to bandengo wana aleki apesi bango mbote bazalaki na pas même 10 minutes mutu akufi tala vie ya mutu okata vie ya mutu kaka boye pesi passe ndeko na congolais tokolanda bongo président ba congolais sika boye na mboka Val comment na ye Clovis mwana mboka Clovis mbote na yo. Ouais, bonjour papa, fiston, la radio le collé. Voilà, en tout cas, sango oye et beti le kola kake na matoi, to mesana ndengo ate ba congolais ba boma na bango na bango. Et puis côté bino ozali wana na Val ville oyo batu na toute la ngotolo, ba tout la ngotolo kuna kimia ezalaka mais to comprendre te likambu ya somo boye. Congolais abomi Congolais, yo mokonzi na bango, yo encadré ba Congolais kuna beti le soli solo e bandaki ndenge nini? Et ça m'a dit oya abomi komo na enani oya tikali komo na enani position ezali ndenge nini malobombo kayo. Ouais, bonjour papa fiston lisusu ya radio lokole na sepeli mingi vraiment appel na yo sango ya ndeko na biso oya kufi awa esali biso pasi makasi. Bon, bazalaki na problème ya ndaku moninga oyo akufi azalaki na problème ya makambo ndako ifalaki azonga Congo asengaki eke oyo akufi kombo ya mowei nani kombo ya mowei ezali Keli Kabuya. Ok, Keli Kabuya mais ayebani na kombo mingi ya Feli awuta pe chobu abanaye kovanda na Yovine oyo abomi ye kombo na ye héritier kombo na ye sori kombo na ye Gauthier Sekala. Ok nazasi eke parce que papa otina mwa photo nyonso bakomona yango na babili nyonso bazomona yango. Bon bazalaki na problème ya makambo ya mbongo ya ndako ngai tant que président ya Val petit Gauthier oyo abomi moninga na ye abengaki ngai ayebisi ngai président toza na problème moko ya makambo ya ndako naza na besoin ya mbongo na ngai ya ndako epai ya Feli ngai nayebisi ye ezalaki vendredi nayebisi ye bon pas de problème lokola naza mosala soki nazongi tokosolola yango eyokoleka nazongaki mosala retard samedi après mosala nawuti mosala nazoleka kaka place babomaki ye shop na ngai ezalaka pembeni wana naleki na bele ya Feli ndenge na bien fait na bi oya na shop tosolola abi pas de problème fait nazoya bazalaki na mwa solo moko na ndeko moko ya mwasi na mobali batelemaki na coin nga nakomi na shop namoni azowumela na bino esala basham moko boye kokoma na nga ville même pas 10 minutes babengi ngai babi te président awa toza na problème bacubi Feli bambeli ngai bacubi Feli mbeli ndenge nini nga nauti kozala wana na ye kala mingi te kokoma na nga nakomi
namoni Feli alali na mabele na bilili ndenge omoni wana akufi sur place. Ngai na vi foni na nga na bengi petit wana Gauthier. Nalobi Gauthier boni abia bien président na vi oza wapi? Oh ozotuna ngai bongo bona nini? Façon à répondre ki ngai epesaki nga na kanda et puis nazalaki émotionné. Nayebi se yo oyebi ke obomi Feli atikali calme ye asi atambolaki na ville mobimba bike ndenge aza boye azolukisa petit wana Feli na moninga na ye Flavien. Boye normalement bavandaka na Flavien. Flavien desko azwa Feli bakoma kovanda na ye tant que mwana nani Feli azalaki komana makoki lisusu ya kofuta ndako. C'est vraiment ça. Donc abanaki koluka Flavien na Feli. Tant on a commis sur place na bengi ye dabi ke petit Gauthier oza wapi arepona nga fi ozoto nga ko na oyi Flavien ozoto nga bongo pona nini. Tema pena zaki na kanda na émotion na tunie ozo répondre nga ibongo pona nini. Oyebi ke obomi Gauthier et oyebi ke obomi Feli atika ligne. Nazo ozo yokanga yepe azalaki siko émotionné donc atubi moninga mbeli na croyant que peut-être akoki soka oh atubi na se ya motema na gauche te na se motema na droite. Donc quand on a pêché information donc ngande mutu na sala ki moi erreur pour l'informatier makamona pour yepa yeba kité or azalaki epa ya camarade ne moko bo donc ayoki ka bongo akimi na landi eti pasi moninga ne na vandaka moninga amevete ngo benga ke tozalaki na nga bi omoni na yeba ki te fallait pour na signaler na yo comme ça to kanga e de disparition na yenyo so ngwana tumiki ko benga na tina na message sur ya WhatsApp na butu azalaki online atangi ba message nyonso donc na minute to luka e partout au Kasasa yango to senga na communauté congolaise nyonso partout bozali que ça soit en Afrique du Sud que ça soit na Congo que ça soit partout ba photo ototindi na radio lokole soki bomoni garçon oyo pardon bo benga biso to ba ndenge nini pour la police azana déjà na dossier azolukaye pour bakangaye. C'est vraiment ça l'histoire. Merci ko problème ya ndako ndo Gauthier azali kolonda ko azana flat et puis ba Feli ba ndeko futa tete ndenge nini. Gauthier aza mukolo flat eza ya décembre na salon. Bafandaka na Flavien bangomi bale Feli auti jobu abanaki kofana na Yufi akomaki awa même pas 6 mois siko esengelaki azonga Congo batinele mongo azonga Congo abanaki kozela mbongo na ye ne amonaki Flavien habite yaya ndenge za boye lokola yo za na chambre moko okoki kosunga nga ete pendant 1 semaine nafana no tanki na ozela mbongo na ngai uta Congo ngapela misala na ndosala o bongo na zonga Congo. Flavien a comprendre moninga na Feli abi bon vanda abani 1 semaine abani 2 semaines 3 semaines 4e semaine siko Gauthier aza mukolo flat amoni Flavien abi Flavien ndenge nini ye asengaki kaka 1 semaine et comme moi donc on peut s'en mbongo Flavien c'est bon ça va n'a pas de problème lokola eza na monte na futo mbongo le 15 oyo eza mercredi na kofuta yo mbongo donc il y a un besoin de mon aussi parce qu'il y a un moment qui a peine à quand vendredi mais ça que to solde out mais tellement lobby azalaki na kanda na ebite soki masanga melaki atamoli na ville mobimaki aza koluka bango tandis que bavanda na ku moko azotambola na mbeli donc oyo communauté pe eyebaki te donc basali moi discussion dans le sili ye a petit Feli akiita ngazo kende ye atikalaki na baninga mususu adisie bango alandi nde na nzela moninga totambola akotisi ya mbeli mbala moko. C'est vraiment ça. Et bato obazaki ba témoin oculaire ataki Feli mbeli Feli azotambola batie mbela kidiba et puis échange la parole balobaki nini ba échanger la parole nini wana ya kuswana kodeni tango na episode na likaki petit Feli na Mikwere na Betaof. Donc hier information déjà que tête au moni Feli na Mikwere ye ayi asolo ne puis bazalaki na episode bazalaki na maman moko boy bana ko solo na ye là je ne sais pas ce qui ezalaki moi si ya ndumba ou bien moi si nini omoni vraie histoire eza ya makamanda ko mais oya moi si eza second position pour na uti pe oyoka juste petit ko bazalaki sur place
Oh, bah, ça l'a dit ça tout. Né à informer ngai. Abi, c'est comme si bah n'était qu'au soir né na makambo moi si moi c'est là qui se place. Mais oh, et ça même histoire et ça makambo yanga. Ce que ça maman moi si c'est que et ça que moi ba mirmir moko salamaki comme na tika pecha na telemaki le ba mega ko sala mo en mezantaki mais est-ce que na problème ya makambo yanga. Est-ce que Gauthier est marié? Gauthier a marié, Feli a marié, Flavien a marié. Moi, si entre parenthèses, moi, si il y a Gauthier, il y a Flavien, il y a Feli. Ok. Ya, petit Gauthier a eu beaucoup de ne basali ba discussion à partir ya wana nde Gauthier a eu atubi moninga na yembeli. Mais au début, la version de la Congolaise à la guerre, mais vraie histoire, c'est qu'il faut pour Pétiana assis à Loba qui peut déjà dans la ville qui est Azo Luka entre Flavien ou Feli à Tubayem Béni. Donc, déjà ma camou, il y a Nda. Déjà ma camou, tu es donc les gauches, toi, tu m'as maman aussi, déjà ma maman aussi, déjà ma camou, il y a Nda. C'est que moi, je confirme. Voilà, merci pour l'explication, président Clovis Sikoli Kamabak Césali. C'est ça que grâce à radio le colonne pour qui soit résultat ou bien solution moko ya malamu. Donc yango to sengi yo papa Fiston Pelembe na radio na yo ya lokolo bomeka ko sunga biso to meka ko retrouver Gauthier. Dossier est déjà na maboko ya la police. Et puis, tout ça, c'est la lobby, à partir de la lobby, tu peux récupérer quand on peut s'amener dans ma propre fédéral, comme ça, programme, il y a ma gamounion, ça. Bisa donc tu peux informer bien autant que radio Mounene, Moka Afrique du Sud, ma radio le collé, comme il y a la même chose, et puis, tu as un besoin de soutien, il y a Congolais, il y a un Kobi, il y a un Val Awa. Donc, il y a quelque chose. Ou bien ça porte mon gars sur ma biso grâce à radio le collègue n'a pas informé nous ça bonne volonté oh ya koyi ko sur ma biso au Feli azana famille mon côté en Afrique du Sud toujours sur na famille na maman na Congo mais en Afrique du Sud famille mon côté sali tout toujours c'est na mon ça bonne volonté oh ya koyi ko sur ma biso en aval à sur ma biso pour na événement et les kamala en tout cas merci à papa Fiston et puis merci na radio le collègue président Clovis pesa numéro na bino ba ozamna numéro nini bon numéro là est 067 ta code 078 ta code code est plus 27 67 078 43 95 plus 27 67 078 43 95 et ça numéro n'a pas appel et puis il y a WhatsApp. Merci beaucoup, je crois le message est passé à président. Ouais, merci beaucoup la radio pour le but. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi vraie histoire, il y a Makambwana et Leki Yangwana et Pessi Mutuko soit na yebite bandeko. Ah, ba Congolais to comme na esprit nini oyo yaya, to comme esprit nini oyo, to so de comme soit na val kuna azobenga biso depuis val, to yoka intervention na est-ce que les Kambwaninga Bakcezali, voilà, to une de comme na val awa, to une de comme na val ako baksa, mbote na ondeko. Allô, papa Cédric. Mbote na yo. Natinelo numéro. Mbote na yo ndeko. Mbote na yo. Mbote na yo ndeko. Allô. Allô ndeko mbote. Bon voilà, je crois ndeko est parti. Na habité sur quoi intervenir, on ne sait pas. Comprenez qu'ils sont peut-être émotionnés, qu'on en avale. J'étais en train de dire. Moi, je ne comprends pas Ndeko. Je ne comprends pas. Alors, voilà. Tozui Ndeko Moko Awa. Parce que le numéro de Ndeko Moko Awa, il y a Yaya, il y a Nani, il y a Feli, il y a Gauthier. On ne sait pas sur quoi ça dit. Il y a Nani. Voilà. Toko Bengaye. Voilà. Tous on est ensemble. Voilà, tous une déco. Ah ouais, mbote na ondeko.
Allô, Ndeko, bonjour. Allô, bonjour, Ndeko. Allô, bonjour. Oza na radio le collègue. Ba pesi biso numéro na yo, ozali Ndeko ya Feli to ya Gauthier. Nada Ndeko Feli. Expliquez biso oza en direct na radio Siko et radio le collègue. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, Feli bazalaki na Flavien na ndako. Flavien bazalaki na rakine na Gauthier à partir ya ndako na bango ne bazo vanda place moko. Gauthier babando wele soki makambo nini ya loyer place bazo vanda. Ko ndenge Gauthier bando luka Flavien akuti ke Flavien bazo vanda na Feli. Aluki Flavien nani Feli bando mela masanga na Flavien. Kokanga miko, si ma téléphone au bien, ngwa liboko na se. Ozoka bien te. Nana bino. OK, loba. Feli achaki abanda opekisa bango Gauthier atiki Flavien atatake na Feli yo nde na bando bapekisa bango ba 14 wane pa bato baweke makambo esili obima Gauthier abimi akei Feli pe abimi azoke na makambo na ye onke kuna Gauthier akela kosumba toki na ni fizo akutani na Feli na nini na betao pe nani enfant ya betao ile atubi Feli nini fizo wana Ndeko tozo ko bien to kangi miko ozoloba osimbi esika miko longola liboko esika miko na simi place micro te yo siko to okio loba boye siko to okio nde makuta ina Feli enfant ya Bikwerel ya nani ya Betaof na Bikwerel wana nde atubi Feli nini kizo wana Feli akufa tiki Feli azo katika liwana yake Feli atubie sizo to asibie mbeli atubi Feli sizo to mbeli atubi Feli na ni sizo alaki na sizo asika kenda usima sizo asika ina ondewa atubie na motema place ya motema wana oh la la nani na mona kaka esikataka na usima sizo yo za wapi ngana zawa na town na akende na police OK yo na Feli oza ndeko na ndenge ni ndeko ya quartier to ndeko propre nada moninga yaya na ye OK yaya na ye siko famille ya Kinshasa ba oloba nini famille bazo zela ndeto pesa bango suite Feli akufi nini nani abomie pona nini bawelela kinini siko pour le moment to ke na police to porter plainte parce que to pesa ke to et sa famille makambo ndenge ezali nde famille nde ya kozwa décision baye bakezali parce que famille pe totelaki bango photo ya Gauthier oyo abomi Feli ndeko na bango toteleli bango deja ba photo donc pe bazala ba recherche kuna OK sikoyo likaba batezali apa olobi wana telika musezate voilà merci beaucoup vous appelez comment c'est Simon merci Ndeko Simon hein merci beaucoup voilà là c'était Ndeko Simon Zali pardon Albi Azali camarade ya Feli voilà tokozwa sika boye Ndeko Anderson Sokaza on ne sait pas et puis on verra après ça moi il va mouké na makam oyo j'étais en train de dire Ndeko moi je ne comprends pas le Congolais ba abdit oyo to copier to zu yango esika nini ndeko na yo d'après histoire ndenge président Clovis a expliqué ba ndeko vala ndako Feli azaki na difficulté il fallait azonga Kinshasa asenga mbongo na Kinshasa balenga batina na mbongo asengi muninga na Flavien est-ce ko zwanga te pendant quelques jours ye andimaki yango tango andimi yango ndengo wana abali kofanda kolonda ku Gauthier amoni ke ba umelaki epesi ye mutu koswa ko ba umeli boye bondimi il faut fitanga imbongo ya Congolais est-ce que Congolais to ko sungana te eloko ko sunga baninga za lakate likambute ndeko Flavien pe aboya kite andimaki ko pesa ndeko Gauthier oyo mbongo kasi qu'est-ce qui s'est passé ya kolanda ndeko Feli akende ko tuba muninga mbeli babi asko mérité yoka précision ye a tout bien des ciseaux est-ce que vous assure il y a pas quelque chose qui est caché ça qui est caché nde ba olo makambu oyo o ba wela ki mwasi yango ba weli ndenge nini Feli alobi awiti Johannesburg asaka na Yoville na quartier général ba Congolais
bakomi kuna bon bokinde posa bien monaki mwasi yango bazalaki ensemble ye na Feli. Est-ce que jalousie soki eza makambo ya mwasi est-ce que makambo ya mwasi yo kopoma moninga na congolais oh mwasi bokotika ye na mboka oyo makambo oyo c'est exemple esalami awa na Afrique du Sud mais esalama partout hein. Et ça là partout. Oui, c'est vrai. Bah yabi likambo ya mbongo na ya mwasi nde bomisaka bato. Mais tala sikoyo pe mwasi yango na ni makangu ka bosunde ngwana oyo peut-être na ndenge mususu pesi ma pe ya kosakana te likambo oyo. Tala sikabo. Na ebite ataki ngona bu nini azokisa muninga to asala nini. Ayeba kiteke mabeza ya kokota. Ayeba kiteke mabeza ya kokota. Tangu président abengi président Clovis nde il s'est rendu compte que muninga ataki ciseau akimaki. Mais bino pe ba dekozaki pembena taba ocha Félix ciseau. Botika ki akene ndenge nini? Là je n'ai pas compris. Botika ki akende pona nini? Bolikambo te tokolia ka Afrique du Sud awa l'enquête, l'investigation bazali makasi, on va retrouver Ndeko Goté le plus vite que possible. Ndeko Goté siko akimi, siko ta akimi ndaku na ye. Au moins tu t'es créé un problème et siko ali Ndeko Goté so Ndeko Kabiso na ebité, viens te rendre à la police. Yaka se rendre à la police pour sur la miable et ça dit comme ba congolais on va trouver une solution que yo okima. Tala comment est-ce que otie ba parents même na Kinshasa na problème oya kimboka awa batinda kiyo na mboka peut-être oya ko luka peut-être oya ko tanga kelasi ndenge bovanda na val kuna oya ko tanga kelasi mais bino bokoti na makambu mususu tala makambu ya boyedeko ata yo moko ndeko na congolais et ça m'a dit to dire comment mususu na poto kaka na poto andengwana na poto andengwana ndeko amemaki ndeko soki wapa ngwana kuna toyoki ale soki pe ataki mdoko mbeli pe kaka soki pe ni sola ba betaki bota on ne sait pas finalement on comprend pas comment est-ce que vago e uti wapi ya ba congolais ba banda ko miboma ndengwana ko boba baninga na congolais na mboka oyo ezo pesa ngai mutu ko swa yaya mama papa otina mwana na yo libanda akende kotanga kelasi akende koluka peut-être vie te yaka mwana talisa mwana bamboka oya libanda oyo tokendaka oyo yaya ba autochtone okuta boye bana bakoma dolosé bana idéron en anglais idéron ke babanga kutu ba parenté babanga maté alors bana na biso oyo n'oubliez pas nous sommes des Congolais. Congolais a la culture moko très sacrée. Congolais bomaka mutute. Congolais boko finga na oza muta parti politique songolo, o muta parti politique pakala, o muta équipe songolo, muta équipe pakala ndengwala mais tangu bakuta na kaboye babomaka te. Tout le monde a rakuti yango Congolais utu ata ba sala vol à mer mais bayoko bunda ko boma ko yiba na ndaku ba ko yana minduki ba ko sala ba grimace mais ba ko boma te. Eza culture na biso te. Makambo oya koboma tozu yango wapi. Makambo oya koboma tozu yango wapi. Culture oyo euti wapi bandeko pasi na motema. Tala siko pasi oyo Gotier okoti na ndeko. Ata kutu Feli asalaki yo mabe. Feli azwaki mwasi na yo. Feli ale ndeko na yo. Benga ebo solo na mia parce que mwasi wana zuye akangi na makasi te ba solo li. Peut-être solo ya Feli et le cas qui a eu na makasi. Alors, trouver une solution. Talasiko, quand toi tu croyais que Kotia Mouninga Mbeli peut être pour l'intimidation, il y a au kata Mbeli a aussi galanga au kata Mouninga Mbeli Mexico, yo sa makasi les babé pour la ligne au kimi les sous. Tu te crées des problèmes. Est-ce que au comment vivre à ndengwana na okimaka na okimaka et pesi mabe ya kosakanate ba papa ba mama tote ya bana makambu oyo eza malamu te tala sikabwe mabe koti alors record ya ba congolais na bamboka nesi ba oyo Afrique du Sud surtout la quartier lokola Val les années sika oyo ba étudiant bazaka trop ba considérer kango quand tu as la Val ndengwana oyo aza étudiant aza mutu ya mayele tala sikabwe batu ya mayele babandi kosala ba dégâts koleka batu normal et pesi pasi je crois bolandi version oyo ya euti na Val et pas ya bandeko na biso président ba congolais à Val boki nga expliquer nga zaki pina ndeko ya Feli ndeko na ye propre mais grand
comment ça, master, ton camarade, il y a grand frère propre, il y a Feli, on a Val a expliqué, bah qu'on porter plainte et puis on verra. Il y a ceux qui ont eu information de Moussou, Tokozonga, Pona, Toya, Ko expliquer nous. Voilà ce qu'on avait à vous dire à ce qui concerne Liwa. Il y a petit frère Nabiso, grand frère, Ndeko, neveu, cousin, Feli Oyo à Tikibiso. Je ne sais pas, Feli Oyo, Feli Zara, Feli Moko Oyo, Azara Yovil, Wana, Feli Najebite, Azara Rasta, n'est-ce pas? Toi était là, et parce que tout qu'on soit. Voilà. Merci beaucoup, Nabi Molandi, monsieur Belé, de partager l'émission, de partager pour été à Bande comme sous peut-être de comme ça une intention au sein de Makambu Oyo, tant comme le niveau Oyo à Kotika à Kobanga. Tout ça Mboka ya Batu, Mboka Libanda, Ataku, tout ça qui na Congo, yeba ko respecter Mutu. Mutu aza sacré, Kobuma Mutu. Ko simba makila ya Mutu, etika la mobono mobimba, ezali mabe Oyo, Ozo s'aimer la génération en génération. Est-ce qu'on commis? Voilà, tout ce qui a walelo. Merci na réalisateur à l'émission Oyo Chris Larise Pelende, merci na assistante Naye, merci na coordinatrice de la chaîne Oyo. On se retrouve prochainement dans le numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Yambo to solo masolo lelo e pesi pasi to ebani ni muninga trahi muninga parce que police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani na funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est ebani pesi pasi ni solo e ko lelisa comment est-ce que mwana mai sapé pour Congo linga sapier commerce dans sala kanango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi basouté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique nema nkambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi na a fundie pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona ngona liste na bino ya to beta lisolo o soka zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso di memia so ngo contredire kaka ndenge zala ka maintenant communauté ya boto ko wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga bino le ko moko bande ko côté na site na website il y a Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique boso mona ya ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh o sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so revenu côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien pilipili wana après résurrection wana ba ange wana nde mutu ba yaki kopimbelanga encore na ndaku tango na sina lali pongi balaki singa formule la pilipili mutu nyonso ameka kosala pilipili wana esimba te pilipili wana epolaka te d'ailleurs naza na mulangi moko ya pilipili nasalaka na 2021 jusqu'à présent pima wana ezali ekomi pilipili yango awa donc pilipili yango yango ata balobi convalescence ezalaki ya modèle nini soko leka na pima wana dans 2 semaines kanga photo chana stati bakotuna yo oleni no komi santé kitoko boy bato bazokamwa ngai lelo bazoyeba te nazoyebisa bango eza pilipili yango yo mama madozela pilipili yango yango bakomi awa Yoam Red Table Chili yango yo donc pilipili oyo ezo traiter mutema bino ba bota la biso partout dans le monde entier pilipili yango yo
formule au basali awa eza mama Mado muta inventé yango te ndenge ko témoignage na ye kuta seko azongisa ye ba ange oyo ba ko fungola munoko po loba ba oyo ba ko longola ki vadio pa telema po to mona yango batebele bazonga balamuka batika na défaut mais azonga sans défaut. Alors pona ko traiter bien ba ange basala ke formule oyo pilipili oyo yango wana pe donc eza moyen au bête nza parce que pepo asunga bina ba bota la biso bina ba témoignage pilipili oyo et ko ça la exporter partout ici kozali na France na Belgique les États-Unis. Donc boko benga mama Mado ay sabino ndenge ni boko pilipili oyo obela problème ya cœur ya mutema ko kene mbangba ute ya ba chawo mutema plastique te so bali ola pilipili oyo boko yoka ba témoignage nango ezali o to lobaki te to lobi pilipili yango ba wiki biso na radio lokole avant to loba to megaka ngas na sina miso la déjà yango déjà ngale mona pilipili yango to so ko mama Mado pilipili wana eza pe apéritif pona moto oyo aza na a perdre poids soko bandi kolia na pilipili wana obando tonda na yo te obandolia ti conscience nde mutu fo esala yo ke olie oconsommer trop tika elengi oyo eza na kata pilipili wana eza nil par ailleurs. Mais pilipili yango zoka mwa ngai na kati ngai wana nde eza mwa ngai na kati eza pipima ya ngai kamwa ngai wana eza lokola neti eza ngai tellement te ya makasi te eza ngai moko lokola mwa ngai neti mwa tondolo lo mwa ndingu wana epesaka gu oliaka yango wana banzelu nde basaki yo chango mwa ngai ndengo wana to bango basaki pilipili ya ngai pe ndengo wana bango moko mutu basalaki yango bongo kaka na pongi wana bamekisinga basali yango bayebisinga meka na meki ntango na meki na yoki yango elengi boye bayelobi nanga banda kolia na yango pour rétablir santé noki imagine nasalaka 3 mois na hôpital oli yango pe apamba pesa mwa lutu nazalaka na koma imagine bamaladi nyonso bakutaki nga nango plus na nini makolo elemba ebukana nazalaki na cancer nazalaki na sucre ya diabete nazalaki na tension nazalaki na HIV imagine nazalaki na poison nalia poison ya balisi ozalaki na nini ozalaki na nini ozalaki pe na sida oui nazalaki pe lisusu na poison sida pilipili osilisi sida te sida bamaladi nyonso esilaki après résurrection est-ce que yo okobela maladi bongo okufi olamuka susu kana maladi yango mama Mado zeyana ntomeka pilipili oyo zeyana pilipili oyo po okoya kosa biso pamba est-ce que molimo donc pilipili oyo nazolia sika boye pilipili oyo nde banzelu bayaki ange mutu bapesa formule wana ya pima wana nakotoka lutu mobimba nalia oswanga te nzoto oyo naza nango lelo eza nzoto oyo mama botanga nango te mama Mado zelana mama Mado zelana lia pilipili mama Mado zelana lia pilipili oyo nayo kaguna ngoza gunini bandeko naolia pilipili oyo tala na pilipili ebele pela boye ngai papa sunda za wapi pilipili wana eza seben pilipili wana eza gu nayoki mwa ngai mwa matungulu soko leboye maedikere esili nyonso nayebi so pilipili wana soko ozolia nango kaka quelque soit maladi nini yo ozalaki nango esili ezala tatangawisi nde na nini bon tokomi na suka mama Mado na sakatangawisi wana mutu nyonso akomela yango abikaka hémorroïde de n'importe quelle maladie pesa numéro na yo pesa numéro na lombango pesa numéro na yo pesa numéro na yo napesi numéro ezali 078 non 22 sala ko d'Afrique du Sud ya pilipili bani ko totenga déjà bonde nini pesa chako d'Afrique du Sud ya na le lutu mbala pilipili numéro ezali plus 27 78 22 67 081